Bonjour Bandeko Balandia, analysons avec Gilmas. Mutunabino yo toujours na kacha banalize ya ba 10 minutes. Mais en tout cas, eloko na kosenga na bino soki bozana eloko akobakisa na ba commentaire bo bakisa. Soki bozana ba point de vue akotia botia parce que aweza place ya place na biso nyos. Plateforme eza pona bino bandeko soki bozana eloko akobakisa botie ba j'aime bo partager bo commenter eza nango ya ofele. Bagolois baza koloba soki bomati na réseaux sociaux bango to bazoloba faire depuis silence na ye ezobangisa silence na ye etie batu mal à l'aise makambo ebele batu baza koloba mais ngai ataki analyse nazota la faire natali ba héritier natali ba wera ba jibe ba kofi bango nyoso naza komituna kaka ba question naza komituna silence ya ufere eko déranger musicien nini na Congo. Question ka naza komituna silence ya faire eko déranger nani ou bien kosala nini na ba musicien ya Congo parce que onga na yebi à chaque fois que faire ayaka kosala émission à chaque fois que faire alobaka asalaka alobaka toujours ba hérésie alobaka biloko moko ezanga mutuna makolo. Alors c'est mieux pour nangai encore pour na ko protéger image na ye moko abandaka pe kosala kofandaka kimia bongo parce que azana don ya kosolola te pona ngai bino bagola batu bozoloba bozobanga faire azoloba te akoya kosutula batu avec soki ba double date makambo wana bandeko na ngai eza ba révoli eza biloko ya kala. Faire na juin il a promis les gens double stade des martyrs atikala jamais ko annoncer annulation nango atikala jamais koloba pourquoi ebetite atikala jamais koloba donc makambu donc il a échoué déjà na eloko wana eloko aliboso échoué nango na communication ya motu ya yango wana depuis akeko salama akendeki na makambu na ye ya yuwa wana za makambu ya juin na juillet falaki abeta na Londres bango baza koya communication na bango ta naza koloba eza baraté yango zotinda pe faire aloba te parce que communication na bango nyonso za raté na makambo ya Londres baza koya na kombo ya Ebola. Communication raté à liboso eza ko manquer pour expliquer ba Gaulois pourquoi concert ebetami te concert nini réponse ya mibale communication na bango raté ya mibale eza tangu bazana lukuta ya komemela batu pona communication ya faire gola lukuta ça marche bien mais tellement que lelo batu bakomi ko yeba awa baza kokosa awa bakosi bozomona même faire gola yemoko akomi na difficulté ya kosolola bagola bakomi ko manquer lukuta ya faire bagola baza ko manquer lukuta ya trésor congolo baza ko manquer yango bazoloba pourquoi za koloba te bango balingaka lukuta faire ko ya koloba nini muninga na yo babandaki na ye compétition azobeta na Londres concert mibale azozonga na ING Arena kobeta ngo double wana fait fali pupa mais faire azako annuler place à 7000 po bato bazofuta basomba ba billet sika yako ya koloba nini tika mtu lokola fali aya koloba tika mtu lokola warrior aya koloba boyebi pourquoi parce que ye azosomba billet ye azako télécharger fali azana ba date bazana fierté bazana honneur ya koya kolobela makambo na bango bo pesa bango chance na bango parce que ba mériter eloko wana warrior a mérité koya kosolola a mérité koya ko nyoso akoloba na réseaux sociaux azana preuve ya ba réseau oyo eza kotinda ya kosolola soki aye kofinga akoloba na fingi na sina sombi ba billet na nga ya ING Arena akoya ko critiquer faire ako critiquer po azana billet na ye déjà ya nini ya OD soki alingi ko critiquer musique ya faire ako critiquer parce que ya si asomba ki déjà XX ya fali pupa si kabino boye bisanga faire nanu yemoko akoya koloba nini bagoloa bino bozana eloko vraiment ya koloba boza incapable à koteka boza incapable à kosomba boza incapable à télécharger mais bino nde bato aliboso koya koloba okoyoka mutu mususu waza koloba na pesa na mbote na vie nanga Daniko esiko zali na niveau ya Canada Calgary Alberta na pesa mbote ya trop Irene Mabweni Patricia Edouard Mami Sadiki pardon
Claude Lovis na kombo kiminga vraiment en tout cas Claude Musirikanya bambo théâtre merci na ba soutien na bino, merci na présence na bino nouveau novice officiel. En tout cas ngana za koloba mutu oya koki koloba eza fali po azana ba preuve ba musicien ba yaka koloba ba koma ba analyste ozana datité ozana concert été ozana album été mais yonde mutu aliboso ko ya koloba ko tia bato na distraction ndeko na ngai tolinga te ba vérité eza semoko ba golwa boza incapable eza na ser moko boye po na ye faire gola za responsable moko ko sakana te ya somba mapangu banda tongo biloko ndenge wana na ba age soki ba age ya muke kozala na mapangu eza signe ya richesse te soki ba mama bazoyeba te eza na bato bazana mapangu 4 mais ya ba 100 francs eza pena mutu azana lopangu moko ya 1 million ko eza na ba oyo bino bozokanisa basomba mapangu ebele parce que baza koloba yango ba misusu bozomona bango neti basomba te bazaka ka likolo mais bango bakozala na ebele koleka mutu aza koganga na réseaux sociaux. Encore une fois lukuta ya bagolo ifo boyeba ke ebandaka déjà na faire egola ye moko chance eza ebele bakosaka bino ki yaza na mapango ebele parce que soki azalaki na mapango ebele bandako ya bien nde afandaka na bova te ndako ya bova est-ce que eza ndako ya leader vraiment oyo aza koloba nga na za riche ndako ya bova botala ndako ya fali oyo bino bozoloba ye aza na bandako te héritier aza na bandako te botala ndako ya fali botala ndako ya héritier parce que 5e génération bango wana ndako ya fali ndako ya héritier ya faire gola ya bova botala ndako ya fali ndako ya faire gola bino bozana ba tellement que musique bozoko kate bofingi soki ndeko na biso na soki defacer ay ko finga bana ya fali donc sika bino bokoti pe makamwa mapangu est-ce que bosi mona ba nini ba document parcellaire ya fali ya faire gola bako kipe kokosa nani mutu ako certifié biso awa ke faire azana mapangu soki 10 certification ezate mutu ata moko te ako prouver likambo wana ezana bato balobaka na bango nazana lopango boye nazana ngape na koki koya na lobi nazana mapangu place boye nazana mapangu place boye nani mutu ako prouver loko wana. Mes chers amis bozala distraité na ba délinquance ozoleka na réseaux sociaux faire gola soki azalaki vraiment patron bino bolobaka nda somba rose wana te ya occasion na ba koloezi soki faire azalaki patron nda fandaka na beau vente na nini na kisasa wana eza na bandaku est-ce que bokoki ko comparer bandako ezalaka wana na ndako ya faire gola ye mutu bozoluganga aza patron bandeko eza na ba patron balobaka te ezana ba musicien baza wana balobaka te mais baza na ba makambo ebele mais oyo bato oyo bayaka na réseaux sociaux ko ganga koloba ngande boye attention na bato wana chance za mingi bazala na eloko te chance za mingi bazala ka bato ya makelele ko distraire bato mais otozomona bato bazotonga tomoni bango bafandi na kati bango le tokoloba we ndako na ye faire toyebi na azana ndako wana pendant combien de temps couleur ya pamba ndako wana couleur silaka donc moni ke ndako community ya kala faire azana kati botala place bato bafandaka ndako eza serré eza étouffé soit disaster bozolo batana ndako ebele ndeko nanga bofungolaka pe misu bofungolaka banini ba nerve na bino façon ya ko réfléchir bofungolaka yango bokendeke te kaka sport golo alobi faire azana mapango ebele nde azana mapango ebele bino bozana ba preuve est-ce que faire la kisaki bino ba livrer parcellaire na ye ou bien fali ou bien héritier basi ba la kisaki bino bolo baki onda za responsable azwa mapango kala okoki ko banda kosomba lopango kala mutu aliboso mais mutu akoya sima kosomba ta mapango tango tamuso ebele koleka yo mutu bandaki okosomba pe lopango valeur nango quartier na ozo sombela valeur nango peza kuna ezana mutu muso akosomba même parcelle na place moko ya valeur makasi
bino to bozana ba parcelle mibale ya yo ezana ba Kinseso ya mususu ezana na France ya nande ezana valeur mapango ndeko nanga to tika ba divagation ba distraction bozala na réseaux sociaux. Ce sont les gens qui ne réfléchissent pas nde baza ko koya na biloko wana. Mais en tout cas na komi na suka bo partager bo commenter ngam tina bino